liberté. But final ya mbongo ezali te kosala ba bien matériel et bakisama selon auteur. Eloko moko ezali ya motu ya na mbongo ezali ete mbongo oyo ozali na yango epesaka liberté ya kosala biloko nyonso oyo olingi kosala. Soki ozali na mbongo ebele na compte esengeli te okende tongo mikolo nyonso na musala moko boye po na kozwa mbongo po oza na mbongo na yo na compte, donc okoki kosala biloko nyonso oyo lingi, okoki kosala ba passion na yo, okoki koloba na kotikala na ndako natala bakoko na ngai bien na okoki kokende kotala bandeko na yo, okoki kokende kosala ba passion na yo, pêche, football, okoki kokende mibembo bisika olingi. En fait pona ye mbongo ezali na causalité na liberté, donc ezali ozali kosomba liberté. Mbongo ezali pe ngonga, donc na mbongo oyo ozali na yango okoki kosomba ngonga. Alors liberté nini ekoki kopesa yo par exemple mosusu ekoki kopesa yo liberté ya kofuta hôpital nyonso oyo lingi. Bon awa na poto assurance maladie ezalaka mais na bamboka esika ezalaka te. Soki okei na hôpital esengeli ofuta yo moko. Batu oyo bazali na mbongo te bakendeke kaka na ba centre médical ya mike mais batu ya mbongo bakoki kofuta hôpital ya talo. Même awa na poto ata assurance maladie ezalaka assurance maladie publique, mais batu ya mbongo bazalaka pe na assurance maladie privée babakisaka lisusu ba option na kati neti soki akei na hôpital bapesi penza chambre ya ye moko bien mwana na ye penza ba soin moko boya particulier. Même ata ba visa Schengen par exemple bapesaka na Congo. Bato ya mbongo bazwaka facilement visa Schengen. Bato bazwaka wana ba visa te baza na mbongo te. Pour ceux qui ok kuna prouver que ozali na toloba par exemple na 500 000 euros na compte na yo tango kende ozwa visa wana bakopesa direct. Donc ba mususu kutu na yoki kutu ba mboka mususu okoki kosomba passeport neti na $100,000 okoki kuna sombi passeport yango bapesi yo ozokende mokili mobimba. Donc avantage ya mbongo ezali liberté. Donc bandeko na ngai nga nayebisaka bato souvent soki ozala na ndeko na yo pembeni na yo alobaka l'argent ne sert à rien, ndeko na ngai kimaye surtout soki aye awa na poto. Moi je trouve ça eza quand même hypocrisie. Muto akimi Afrique aye na poto abwaki ngunda akosi bakombo akosi bambula po amonaki ke kuna mbongo ezate azalaki konyokwama asali nyonso pona koya awa mais azo yape koyebisa l'argent ne sert à rien bato aboye bokimaye. C'est vrai que mbongo esombaka nyonso te, oui tokokufa tokende na se mabele ekotikala, c'est vrai, mais awa toza na se moi ezali kosalisa biso. Donc de toute façon tokoki kotala pe na Congo ba école e oyo ezali na formation ya malamu ezali dommage ezali mingi école ya bapaya neti ba école française, école belge, école américaine ezali pe mbongo. Bato oyo bazali na mbongo na Congo automatiquement batiaka bana na bango kuna université pe. Bato oyo bazali na mbongo automatiquement bana na bango bakende kotanga na États-Unis na Europe. Donc ozana liberté wana po ozali na mbongo. Oyo azali na mbongo te ba akonyokama. Yango alobi awa na citation awa: the highest form of wealth is the ability to wake up every morning and say I can do whatever I want today. Donc la makoki ya koloba mikolo nyonso na koki kosala lelo biloko na lingi wana nde ezali force ya mbongo.